Voilà. Rien à commenter, rien à dire. Rien à dire. C'est la radio T. Vous avez vu? C'est ça qu'on a la chrétienne. C'est ça qu'on a la Moussambeli. Gabriel n'est pas tel que vous la voyez à la télé. Ngai o na yebiye kotala libanda ya TV. Azandenge bongo la na TVT. Azo ko bango awa bandeko nyonso oyo asalaki mabe durant cette année 2020. Asengi Bolimbisi notamment na ndeko Sudiata malheureusement autokende. Asengi Bolimbisi na maman Diana loko azalaki awa. Et Diana a réagi mbalamoko. Donc na plateau na biso. Diana, un petit mot par rapport à cet acte-là. Ah oui, non, il faut que ba fanatique na biso, o ebomo bandeko na biso, o bolinga biso. Par rapport ya nyonso tu o elekaki na o ezoleka pour le moment. Bato nyonso tu o basilikaki, bato nyonso tu o basepelaki te en ce moment. Bolimbisa. Toujours en dingue tout ça là qui s'oppose à l'année où les cas c'est la famille. Donc à ta la famille biologique c'est tout ça là ma famille tout tanaka ça basani yango mo pe tout tanaka na ngo basukaka pe donc voilà et ça m'a bien les gars comme ça c'est le ça on peut la télé qui y a ma pe ko tout côté ka ko tout ko ne ko gadia ça là donc Bolimbisa biso non ba ka te Bolimbisa ye Bolimbisa biso nyonso toujours en année de ça qui Bolimbisa biso ndenge Bolimbisa biso on est ensemble. Voilà, rien à commenter. En tout cas, merci beaucoup. Naïf personnellement, Ezali acte on a fait non banane la banane qui sont vraiment vraiment. Et l'autre va bien à réconciliation, même Nzamba Lola se fait là. Donc, pour ça ma grande dame. Et en tout cas, respectable Mingi. Bonjour. Sinon, voilà. C'est ça l'ambiance, c'est ça Mingi. Vous avez prouvé aux yeux de tous nos fanatiques auto Vexaki durant 2020 que vous êtes mature. En tout cas, na combo ya artiste nyonso oyo ndenge vini auto sala na plateau na biso 2020 to sali ba fanatique na biso ba pasi mingi sengi bolimi na bino nyonso sengi bolimi vraiment bolimi ata biso do sala kito sengi peka bolimi. Voilà donc acte wana oyo maman Gabriel tout ça là pour Diana tout ce pays mingi balaki qui baza vraiment mati comme je disais vous allez que ça va dédicace oui on a fait des dédicaces na ngai Diana en tout cas on l'a déjà voilà la fête moi na trésor souverain na pesi mbote na nga na nani na mama Landini koma motema papa Blaise Okito na pesi mbote na Nadia Marlène qui n'envoie motema papa Manuki na vudi mbote na bino babonane mama Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo mbote na bana nyonso tu bino mbote yasa na peti bino bambote nyonso tu eska bozali wapi FBT eloko makasi misala nde eska tozali na Afrique du Sud na États-Unis na Angola na Kinshasa partout oyo FBT zali après na pesi bino mbote merci tolongola ba futilité tolongola makambo ezanga tina makambo ebele tolongola tete okota mbula sika tokota pe na makambo sika ozana ba kwa mkusenga Bolimbisi neti nga na sengi Bolimbisi na bato nyonso tuko na nyokolaki na 2020 lokola Sundiata na sengi Bolimbisi ndeko na nga Diane Makila na sengi Bolimbisi na sengi tout le monde Bolimbisi ona tota kansela kinga mabe na ya solo na ya mabe na malamu na oyo bayaki kokotela nga makambo na oyo balobaki vérité na baoyo surtout nyonso tu nasengi bango Bolimbisi balimbisa ngai 2021 oyo tozokota ezala 2000 ezala ane moko ya malamu ezala ane moko kitoko tokota yango na propre tolongola maposo za mabe tobwaka tokota na makambo ya kitoko oyo nzambe abombeli biso na 2021 lokola tonyokwami na 2020 papa na ndimike na 2021 seke makambo malonge kozala alors badédicace na Yesu Masia dédicace na yo mama Bizi Mondele mama Force tranquille ai na pesi ombote belé Roli Matuta na pesi ombote sikozali Karine Manessa na pesi ombote
Aminata Diafar la grande dame na pesi mbote mama nene panzo na kata France na pesi mbote mingi esiko zali na pesi mbote na bandeko na nga nyonso bonne année. Voilà. Rien à commenter, rien à dire. Rien à dire. C'est Bézard Radio T. Vous avez vu? Nani ngazana yambela biso yo tune ba question o. Na se limité na bité na tuna kaka. Babi nanga comédien moko boy akotaki na kati ya vie na yo a détruire yo makasi. C'est vrai et naza très déçu, choqué. Ndenge tolobake tolinganaka ou soit toza famille nekte songa na lobaka kaka toza famille bien tolinganaka bien balinganga. Je sais pas si on a koloba nini. La fille n'a habité problème les années. Aza en Turquie. Ouais, aza en Turquie. N'était ce problème les années ni contre un gars. Donc, c'est la première fois té. C'est la première fois té. Et ça qui clique mon quoi, il y a la fille n'a biso mo théâtre. Parce qu'il a besoin plus de détruire un gars. Bah tu n'es sur bazar courant babi qui na bota qui non. Na bota na 2013. La période mon a bungaki na bota na 2013. Pas moi na à moi na poto. À moi na kini. Après on a après moi na ko ça 8 mois à ko voyager na à Kenya Londres. Tant à Londres wana bon. Lisolo pesanga na